Congo Kinshasa mbote esengo za bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote nebi. Semaine outil aussi les gars qui marqué la actualité ya ndenge na ndenge sélection et salamimbino awa. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio delle cerimonie, di leggere il messaggio. Oyo ezali ba bénédiction yasuka maloba yasuka oyo pape François abimisaki lobi eleki soit plus précisément mokolo ya dimanche 20 avril 2025 liboso ya ba fidèle catholique oyo bayaki ebele na ndenge ya kosakana te na place Saint-Pierre à l'occasion ya célébration ya messe ya Pâques na Vatican. Après célébration ya kufape lycée kwa ya Yesu Christu, souverain pontife pape François azongisaki molimo epa ya nkolo nzambe mokolo ya lundi 21 avril na 7h35 na âge ya 88 ans na résidence na ye na Vatican. Annonce ya liwa na ye avec tristesse esalamaki na son éminence cardinal Farel oyo atalisaki na ba frères et sœurs que évêque ya Rome François a consacraki vi na ye mobimba na service ya Seigneur pe ya église na ye. Aye kolisaki église na ko vivre na ba valeur ya évangile avec fidélité, courage, amour universel en particulier en faveur ya ba plus pauvres pe ba plus marginalisés. Avec immense gratitude pour na exemple na ye, ba véritable disciple ya Seigneur Jésus-Christ, ba confiaki molimo ya Pape François avec amour infiniment miséricordieux na Tata Nzambe. Kasi esengeli boyeba ke constitution y église ezali ko prévoir ba obsèque pendant 9 jours pédélé moko accordé de 15 à 20 jours pour organiser conclave et sika wapi ba cardinaux électeurs dont près de 80% ba ponamaki na ye moko Pape François ba kozala na lourde tâche po na kopona Pape Yasika. Entre-temps, cardinal Camerleng l'Irlandais, Kevin Farrell nde azali kukumbela masolo. Tika ete molimo ya Pape François epema nakimia. Ba population ya commune Yandjili plus précisément ya ba quartier 13 9 P6 banyokamaki mingi na ba criminel ya ndenge na ndenge oyo bazali kotungisa bango butu moyi na ngambu mususu bakuluna kote mususu pe ba homme en uniforme oyo bazali ba faux policier topé ba gens de l'ordre ya lokuta. Na opesa na matriki na ngai yo la singa carte to vefe carte ya yote ya on a autre la question dali soldat to civil mais qu'est-ce que moi je ngai je no yende muta adi j'entends la baisse ma baisse ma publicité bon on m'a demandé d'aller bien monter la personne explication major baisse comment les athées comment ça bien baisse dirance oh pas comment il n'a pas tâté biso demi-heure to se retirer. Le roi document le général a appelé ordre de tika qui pose la document. La tika il n'a pas tenté mais il est agent civil.
aza soldat. C'est un informateur au Nazalaki naye pour avoir des informations. Actuellement Salawa wana na ebité. Tangu ayokaki kolela ya population lokola rôle na ye ezalaka ya ko protéger population pe ba bien na bango. Les fils de la promesse, l'attaquant de pointe, le major Rémi Kanzamalalaise chargé des opérations, il y a la police nationale congolaise dans le département de sécurité publique, à salaki descente personnellement na ba moto ndenga bozali komona boye na ba quartier 6 9 13 ti na kokoma kuna na kati ya bakwanga botala neti bozalaki. Depuis mercredi, la décision va être chef Nanga. Chef Nanga, c'est pas du département sécurité privée, on s'allie le premier, le poste. Nous, après, la décision qu'on a fait, c'est précisément dans le quartier 13. Donc, pour nous, on a encore fait sa loi. Donc, depuis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le autre moment, on s'amène doit la télé déjà. Nous, vous voyez, on a ce moment, la image là. Il y a des populations qui sont venues maintenant. Les Okandi, parce que c'est la façon de bouger. Il y a quelqu'un qui a chanté. C'est possible. Quand je demande à Yoana, le bateau a la personne à elle. On a fait une petite. Ça veut dire qu'à côté de l'homme, on a eu. À côté de l'homme, on a eu une petite par la mission. Au niveau du département de renseignement. Il va retirer pour pas nos d'investigation. On a eu. Oh mon Dieu. Ça, il y a des lions sur les quatre. Il y a des seigneurs, c'est comment la image. Il y a des seigneurs. Présentez-vous. À l'issue carte. Donc, les cartes sont à l'IET. Donc, écoutez la billetée de service. La population va déclarer qu'Afrique a pendant la pourquoi. L'église à Saint-Martin, à Darabou, il y a un autre qui a servi son enseignement. Attends, il y a beaucoup de gens qui ont la population à quartier 13, à quartier 6. Pourquoi pas quartier 5? Nous avons deux yeux. Écoutez l'appareil, il était le service, ma carte qui a été, soit disant que soldats. Après la seconde, agent renseignement, la population là, c'est la vie de la Navaïstoire, comment agent africain. Mais pour que ça déclaré pour l'aller. Dans ce cas, il y a un mot, on attend pour la mort. Après, donc, il y a un mot, on va tout faire. Là, il est en train de faire un mot. Il est un mot. Comment on appelle la carte, c'est ça? Pas bizarre, tu vois. C'est pas là. Oui, c'est pas là. Oui, ok. C'est pas là. Alors, ça dit. Population P na tour na bango ba témoignaki boye. Ah oui, ya kosambeza te longo nia na département Mobimba. Il y a la police et sécurité publique Kobandana Yemoko, le colonel Faustin, le major Rémi Kanzamalalaise, le fils de la promesse, ti équipe Mobimba, Belemon Nyoso, Moussala Kitoko, avec un pacte paix, idéologie. Bouinde Zalaka. Nani alingi kobotola zo la gloire lupangu na misu makasi tambola na mokili omona makambo mwana mobali oyo bozali komona awa atekaka na ye bambinzo na cadre ya article 15 débrouillez-vous pour vivre kasi na mwa muke azwaka asomba deja lupangu na ye oyo bozali komona awa tozali na province ya Congo Central, plus précisément na Kasangulu. Kasi tangu zo la gloire a komi ko beta ba brique po tonga ndaku na ye a clôturer lupangu na ye a mona kaka boye batu babimeli awa o lupangu wana izalaka ya bango ba magistrat ya Congo Central pe bazo kote la bango et pourtant zo la gloire azali na mikanda na ye nyonso ndenge esengeli. Papa Kotam Tamba vraiment ba magistrat Congo Central ba nyoko ningai fort
ezanga gloire papa Kosam Tamba na fan pe na Kasangulu papa Kosam Tamba na somi lupangu nanga neka nazo débrouiller boye ba magistrat balingi ka peuple azala moni bona bango ba sepela ba magistrat bona bakata ba 1 million ba 2 millions dans somi lupangu papa na wana mikana na nyonso en ordre banda 2023 na somba lupangu ça fait 2 ans na beti ba burkina tonganda boka complication na ina parka Kasangulu bakokite na kena kikonka ndenge moko nzoka kaka stratégie baliaka ka mbongo ya mbinzo oyo nazo nyoko mela boye na moyi na otoka lango ba magistrat baliaka na bango magistrat e comité ina point magistrat ça nini kende kofunda kote nyonso lingi na ke kikonka pas procureur ndenge moko na kena matadi grande star ndenge moko papa ministre d'état ministre ya justice excellence Constant Mutamba papa solution zo la gloire awa azali se kolela na kombo na yo kota nanu likambo na ye papa mwana mobali oyo abundi na makasi nyonso ya nzoto mayele esuki ye aya kututi na Kinshasa na ministère ya justice po atalisa dossier na ye kasi soki pe nani avandela yango soki pe nani afina yango eyebani kutute aluka ata kutana na yo moko kasi waya tilelo na ndenge pe na timaki na 11 mois le 24 11 mois na kena Gombe na kutana pe na papa vice ministre papa pa ya minga pe bien na lati papa ba document papa lobi nini kende oya le premier ya 12e mois na kena ya le premier 12e mois boye papa pe assist pe meeting pa na opesa pe papa pe ale papier audience pe kiki na komi pe dossier nyonso na yelaki na mona papier audience papa soli et pas oyo ayelanga papier audience agent ya papa pasoli papier audience na regretter les 2 na zongi les 3 na zongi ndenge moko les 4 nde papa ngana lobaki na ke luka mbinzo kaka oyo etala pona ngai na zala pona na ya kozonga place papa zali yango papa na lexi ba image papa otuna ba magistrat ngai na bango eloko nini bazo sala mabe bango balinka pepe ayiba asimba lichette ote kuluna ote bona boy osongolo pakala me azo débrouiller article 15 ba magistrat ya province ya Congo central balinite ba document nyonso papa naza nango eloko nini ekokoma na point ba pasola papier dia seke ba magistrat ba bengi so bomoni petit moko boye aza komone intel so la gloire boyamba yete bo pasola papier bona boyango seke vice wasalaka epa papa vice ministre yango ba pasola papier wana audience on azo bengo papa dernier coup de sifflet ezayo papa c'est le code déjà à partir de Koto ba benga bango déjà balobi ya petit na bino na Koto ayebo ya uti Kasangulu bona bo ba pe identité na ngai yango ba patola papier audience ba la tsanga papier audience est ba ba patola papier audience papa Kosam Tamba papa ministre ya justice papa ministre ya justice papa ministre ya justice to belelio 3 fois kota likambu ya zo la gloire po imaginez mbongo ya mbinzo il faut koteka combien de mbinzo po osomba lupango tala degré dossier à suivre na territoire ya Kasangulu na kolba makambo beleti na matadi kuna papa Kosam Tamba papa yamba ngai papa nga mwana no papa na yebso secret ya mbo ya province ya Congo central. Depuis le Tongo, ya mokolo ya lundi 21 avril eleki drapeau ya Saint-Siège ezali en Berne na signo ya respect ya mawa après liwa ya Pape François na annonciature apostolique ya Kinshasa registre de condoléances moko ezali ouvert na public pour na enregistrer ba différents messages affecté na disparition brutale ya souverain pontife président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki personnellement lobi eleki soit mokolo ya mardi 22 avril na Tongo na ambassade ya Saint-Siège na commune ya Gombe pour ko exprimer compassion na ye nyonso mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe monseigneur Michel Escovar ba échangeaki sur ba programme ya funérailles ya Pape François pe sur processus ya désignation ya successeur na ye. Les deux personnalités, Vokaki Lisusu, dernière mission apostolique ya Pape François na Kinshasa na 2023. Juste après Fumuye Kolo, République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki message na ye ya condoléances adressé na église catholique.
En ces jours, il y a profonde tristesse. Mokonzi ya mboka na kombo ya peuple congolais pe na kombo na yemoko awandaki hommage ému na sa sainteté le pape François dont liwana ye etiki vide moko ya munene na mitema na biso. Pasteur ya humanité moko rare a incarnaki bolingo, humilité pe espérance, guidant église pe mokili na nzela ya kimia pe ya fraternité. Peuple ya République démocratique du Congo et kobosanaka jamais visite historique na ye na Kinshasa na février 2023 pe cri prophétique na ye pour la justice esika wapi atalisaki boye bolongola maboko na bino na Afrique, bolongola maboko na bino na République démocratique du Congo. Wana nde ezalaki makomi ya mfumu yekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Trois personnes no bazali portées disparues dont Banamike Mibale suite à naufrage et embarcation moko en provenance ya Congo Brazzaville vers Kinshasa na fleuve Congo na Tongo ya mokolo ya mardi 22 avril 2025. Oh là là, Seigneur. Malembe, Malembe. Selon président ya comité ya bakanonye kano rapide oyo ezalaki na 15 personnes à bord dont 12 bazalaki sauvés de justesse. Oh Seigneur. Président ya comité ya bakanonye atalisi ke kano rapide oyo etutaki nanu morceau ya nzete moko oyo ezalaki kotepa-tepa na bamai ya fleuve Congo avant ya kozinda. Matisa ye Malembe, mama so biki. Malembe, Templa. Kende kono venant. Kende kuna. Baluka mo venant wana. Ozo bide. En tout cas, esali pasi na kotala makambo ya boye na tongo makasi ndenge batu babungisi milimo kasi ezali pe façon pour na interpeller commissaire fluvial ayeba pe na ko exiger port obligatoire ya ba gilet de sauvetage na mutu nyonso oyo akomata embarcation songolo pakala ezali pona ko préserver milimo ya batu pasi kaka. Excès de vitesse elingaki yebomisa batu lobby eleki na capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa. Tozali awa sur boulevard Lumumba na commune ya Limete, plus précisément na 4e rue Mutuka oyo bozali komona e mwangani boye e wuti ko beta bashite awa ebele na ndenge ya kosakana te. Selon ba témoin, mutuka oyo e wutaki vers première rue Limete na kisela moko ya kosakana te soki pe chauffeur aperdaki contrôle ya volant soki pe amonaki nini eyebani te. Mbala moko mutuka ebandi ko beta batono e heureusement tango telemi mutu akufi te. Yoka communication esalamaki. Bon, tomonika kecho azoya kuna mbango kote ya première rue. Azoya mbango. Akonika awa tomoni abaluka kote kanalo abaluki soki 3 fois. Tomoni adimiye moko
Événement, il y a un client, passager plutôt, passager, qui m'a passager a petit tonneau 3 fois. Boum, boum, boum. Donc il y a accident, on a passager m'a ici, qui m'a passager, pas tout a petit va chute va tonneau. Il y a chauffeur là des personnes en 4, mais va profiter, à qui m'a qui n'est passager, oh bi 400 mwanza. Yango yeko memaye na likama oyo to ebite place oso ebilima ne bimela bato biso to ebite se ona kopesa na biso ba moteur na ba chauffeur ya mituka mais c'est le conseil il faut éviter excès de vitesse osoki ozoki malamangu te eloko oyo komela ki ete sale mate mais boulevard pe maman pe esengaka ofungwama o ba msuba ya sima ezoteka yotamona ndenge yo lingi lomona. Donc le conseil là quand nabiso ba passager photo yebaka esika ba chaba to bakatisaka bokatisaka esika wana mutazo tirer les temps neti ba là place ya mbangu omona surtout ba passager 7e ba sala bango passerelle bango na passerelle te amataka na seka ya passerelle omona tant yoso ya na ndenga normal bala moko suka boye bazo katisa boum. Événement ezoleka excès de vitesse au bato bazo kumba mituka koto et moi musique koto moi casque na mabu nde omoni ami paniqué donc excès de vitesse nde yeko tombeye nde omoni atuti na bordure chance azalaki bazalaki bato mibale bango nyonso tu babimi na bomoi moto ata moko azoki te nini te babimi kaka mutuka nde ezwi panne moko ya makasi aba biso to vani yabo to mundi kan oyo awuti ko ta première azo yabo ye moko pa na chambre na mito hotel la to maka ye moko qualification ba moko apeta ni ko biso to bien estima na ye aleki biso na moto mbangu to mo ye moko mo surprise ko apeta ni papa azo ngi biso ni ko melie bon mais akufite choc ite azala ngambo wana on traiter wana ngambo wana Telema ana mone ntaya ando ya mbangu makasi bineto koki adeni na bodi meme mama ando ba ko ina terasi chia bimi asokite lote kamutu kamtebe vitesse te ndeko malembe bamituka oyo tomonaka bamituka oyo tokumbaka ezalaka na yango na assurance ya malunga te bapane esekreaka nango tangu nyonso. Alors tangu toza na volant conscience pe esengeli esalaka po même vie na yo moko na vie ya bato mosusu ezali en danger oyo na lobi eza nango toli ya pete apprendre ou à laisser yokani. Honorable chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui lobby eleki soit mokolo ya jeudi 24 avril 2025 cérémonie officielle il y a lancement il y a travaux et élaboration il y a de nouvelles politiques salariales il y a agents publics il y a l'État na centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Na allocution naie président de la République a recommandé qui notamment que nouvelle politique salariale oyo et kochama en place et garantir rémunération juste fondée na effort fourni ba qualification de tenue pe ba responsabilité assurée sans favorisme entre institutions. Mesdames et messieurs, trop longtemps des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant,
j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives. Devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources, devra standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant les écarts excessifs entre ministères ou services publics. Conscient de la résistance auquel réforme Oyo et Kokuta Nango, Fachi Beton à la kisaki détermination naye ya kokoma kino na suka. Mesdames et messieurs, je suis conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter. Des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo tenteront sans doute de freiner ce processus salutaire. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Et Sengel Boyebake, Batravo Oyo Ezali, suite à l'instruction Oyo, président de la République, Fachi Beton, a Pesaki na gouvernement le 28 juin 2024, lors du 3e conseil des ministres et gouvernement, soumis pour mettre sur pied une nouvelle politique salariale, plus juste, équitable, rationnelle, paix soutenable, y a bajon, paix fonctionnaire et à l'État. Boyende, Izalaka. Fachibe, Beton. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverts les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo. Je vous souhaite plein succès dans cette mission historique. Que vive la réforme de la fonction publique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Suite à incident et Salamaki lors il y a rencontre entre AS Vita Club et Football Club. Les Aigles du Congo disputé Mokoloya mercredi 23 avril et l'équipe na stade des Martyrs de la Pentecôte. Match comptant pour la première journée, il y a phase, il y a playoff, il y a 30e édition, il y a championnat national organisé na Ligue nationale, il y a football. Nilna Foot a suivi à mesure forte contre le Dauphin Noir, il y a capitale congolaise, ainsi que des mesures disciplinaires sévères à l'encontre, il y a officiel, l'objectif, il y a qu'au préserver intégrité, il y a championnat.
Sur le plan arbitral, le arbitre central Rachel Zindula a eu suspension pour la durée moko il y a 12 mois, tandis que assistant Naye a eu suspension pour la période moko il y a 24 mois. N'a pas franchi la ligne. D'après les images, il a là. Non, c'est sur la ligne. Non, c'est sur la ligne. C'est sur la ligne, monsieur. Là-bas. Côté AS V Club, Sengel Boye Bake, Banave ya ba perdre nanou, ba recette ya match Oyo, et puis match Oyo ba perdre yango par forfait. 3 matchs Oyo Kolandama et Kobetama à huis clos. Pe ba imposer bango amende moko ya $12,000. Ba sanction Oyo ezali suite ya ba incident esalamaki na stade de Martyrs mokolo wana, ba acte ya vandalisme, ba buki ba kiti pe biloko misusu na stade na ndenge ya kosakana te, envahissement ya zone neutre na ba supporters, destruction ya ba matériel et plus grave encore, agression physique contre ba joueur misusu ya football club les Aigles du Congo. Ba auteur ya ba violence Oyo, ba zali identifié comme étant ba supporter ya Vita Club. À travers ba mesure Oyo Ligue nationale ya football atindi message moko clair pour na kotalisake ba ko tolérer lisusu moindre bêtise de tout au long ya 30e édition ya championnat national ya football. Ete ya ba Oyo batikali. Dossier à suivre. Ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, azalaki aperçu ne Swatini, ex-Swaziland de Sikawapi, azali co-participé vendredi 25 avril 2025, na ba festivité marquant 57e anniversaire. Yam Swati 3, na présence, il y a plusieurs personnalités et à région. Apparition au Yozali ko intervenir, alors que Joseph Kabila, désormais président honoraire, a effectué ba déplacement et belé semaine leki discrètement na ba pays Afrique australe et ya Est. Ladies and gentlemen, we're witnessing the arrival of the former president of the Democratic Republic of Congo, President Joseph Kabila. Et Sengel Boyebake série d'actions judiciaires et administratives ezali lancé contre sénateur à vie na République démocratique du Congo. Ministère et la justice ezali ko accusé na participation directe na agression et armée rwandaise à travers ba mouvement terroriste AFC M23 pe bordonaki poursuite contre ye. Pas bien mobilier P immobilier naye ezali visé na mesure moko ya saisi. Parti naye pe perde ezali suspendu na ba activité nyonso na ministère intérieur et sikawapi bazali ko reprocher attitude na bango face ya situation sécuritaire na Est ya mboka. Dossier à suivre. Merci pour la confiance et fidélité. Mag FM, mokola lelo komi na suka bosepelaki. Na ba image opesa merci na Israël qui m'a su azalaki na sima caméra régie finale azalaki assuré na misapi ya wolo ya Geloro Muya. Bama tabaki tawa baluka na mabele. Fils Manibo ika machine na préférable.